si arambo azando kité maman si arambo eza grâce o nzamba tie kati na ye nzambe et nzambe muto alinga ki ekoma tina niveau o ekomi très bien et pasteur Guy Mario bisika azali molimo na ezo pema na kimia te pe bato musu bazolo pasteur Guy Mario amel abela ki meta muye moko ayaki kopesa nga message nda ye koyebisa ngai ke maladi o ya kufi nango eza maladi ndenge bato musu bazolo bateke ezalaki bo ezeloko moko o ezalaki spirituel basenga maona nzambe na vie na ye et puis basala mwasi na ye asala offrande moko akende kopesa pasteur na ye abondela pona âme na ye mutu ayebaki nzambe te nde satan aza na droit ya kobomaka nzoto na ye mais leseli mutu oyo abomaka âme na biso c'est Jésus Christ de Nazareth basenga maona nzambe likolo na ye donc famille na ye avant ebembe bima bazwa temps ya koprier na yango basengi ba préparer yango basengi maona nzambe na vie na ye pe basali offrande baki kopesa pasteur na ye abondela po na ye nzambe biso nyonso elongo parce que les jours o ayaki kopesa nga message déjà nga na bande ko prier po na ye na bande déjà ko senga maona nzambe likolo na ye nzamba ye ko talisa nga eloko moko pona ba mama na biso nyonso o baza libanda mboka bande ko nyonso ya basi o baza na Europe bande ko mibali nyonso o baza na Europe nzamba ye ko talisa nga nazomona clé de mariage koyebisa ngai eza na alliance moko o eza spirituel o ezo combattre ba mabala ya bato ebele na kati ya poto omona même mwasi azalaki bien azalaki na ye babandaki na mobali na ye be compréhension moko na kati ya foyer omona même azoyebisa mobali likambo eza malamu mobali omona kaki azoloba mabe il y a divorce etelemi makasi na basi o nyonso baza na poto yo ndeko ozwi temps ya kolanda émission oyo ozwi temps ya kolanda biso na ngonga o papa o ozwi temps ya kolanda biso il faut bobondela makasi mikolo nyonso na kati ya ba foyer avant tokoma décembre au moins be compréhension et makasi ekosala manandenga mukete. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo bisika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabiso. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. Na Oitali, déblocage de paiement. Gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nios et Tali site Nayo, Benga Biso. Les belés beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Oza ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth parce que ako sala ka neto yokanaki na ye makambo ke keneki toko mingi. Merci na babonné na biso nyonso ya chez Biso Télévision. Un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent cette chaîne de près et de loin, spirituellement, physiquement. Un grand merci à vous. Merci à nos abonnés. Na ndenge ba pesa biso confiance. Bande ko balandi lelo yo to une actualité moko.
oyo ekoleka na moka na biso tomonaki l'autre fois liwa ya artiste comédien na kombo ya Guy Mario oyo abelaki ton mulai tokoyeba te nzambe alingaki frappé ye tomona ndenge abeli na maladie ya mulai parce que tokoyeba te mingi bakoloba ete Guy Mario batiele bongo poison bamisu bakoloba ete Guy Mario akendaki kosimba kisi yango epesi ye retour pour approuver tata na ye ke akosala mpe succès lokola ya moyombe gauche bamisusu mpe bakoloba ete Guy Mario aza trahi par bandeko moko ya famille toyebi te pourquoi. Merci mingi mpe na mwasi ya papa Guy Mario ndenge azwaki responsabilité na ye en tant que femme ya kozwa soin ya mobali na ye na kobela nyonso kolongola ye oyo etali kaka kozwa koliesa ye en tout cas nzambe ya pambola yo mama na biso mwasi azalaka nde boye ya lokwa basi mosusu te mobali abeli azwibisaka zongi epa na bango en tout cas félicitations. Merci pe na ndeko na biso oyo alobi ete akozwa charge ya Guy Mario ya kolia pe ya komela biyon. Moi j'assume ba charge nyonso ya mwasi ya Guy Mario abeda shoot pe sio mbote seka ozwami bandeko balandi lelo yo to ye na message moko oyo nzambe apesi la servante de Dieu la prophétesse maman Siara Mboyo concernant papa na biso Guy Mario tokoyeba lelo vérité vraiment Guy Mario akufi na nini parce que tomona ki famille kobenga na moko ya ba artiste comédien o azali bongo bras droit ya Guy Mario na famille pour dire que non ye ayebi ba secret belé o etali liwa na tina ya liwa ya ndeko na biso Guy Mario tokoyeba mingi na émission lelo bandeko balandi. Je m'en vais dire bonjour maman Siara Mboyo. Mbote papa Chic Mukadi mbote pe na bana nzambe nyonso o bozwi temps ya kolanda biso na ngonga oyo nzamba pambola bino bisika nyonso o bozwami. Sango nini? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Avant to bandana na émission to gumba mituna biso na bino bandeko o bozwi temps ya kolanda biso na ngonga oyo to bondela lisu nzambe oyo akomisi biso mokolo ya lelo to kangi miso to bondeli. Éternel Dieu tout puissant nzambe na pesi o merci. Na recommandé émission en lelo entre tes mains saints maïnyo sotoko solola awa tike ete molimo santu na yo a diriger biso pe a kamba biso puissance nyonso oyo ezali ya yo te ezala mosika na biso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth tolobi merci Seigneur Jésus amen amen. Donc amen na yo bandeko bozolanda biso. Mais maman Siara Mboyo nga na elo mona ko lexa te hein nga na oloba yo zana bongo ponga na oloba nanu to mona ki mo bandeko balandi mamoni prophète oyo mbabenga ngena ni comment il s'appelle encore comment on qui marangai Guy non c'est qui Gaylor voilà Gaylor mutabimisa ye maman Siara Mboyo na bossa na ki good dossier depuis kala mais faut na bimisa ngo lelo nga émission di bosso na mona ki mama yo muto futela ki ma prophète Gaylor mbongo ale na chebiso télévision lelo prophète Gaylor abimi na miso batu lelo otamu sa kombo ke maman Siara akobunisa me na kamwe mais ça sujet na biso lelo te maman Siara Mboyo message nini on met le peuple de Dieu pour na émission à lelo. Ok, merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bozwi temps kolanda biso lisusu to bandeli eloko naza ba message mibale o nzamba tindinga na yebisa bino peuple de Dieu o bozolanda biso na ngonga oyo ya liboso na pesi na mes condoléances na famille ya pasteur Guy Mario oyo uti kotika biso oui. Oh. Donc pasteur Guy Mario oyo uti kotika biso nzamba pambola famille na ye mobimba nzambe protection ya nzambe ezala likolo ya bana oyo ya tiki nzamba protéger famille na ye foyer na ye bana na ye bandeko na ye nzambe azala ko protéger bango bisika nyonso bana wana batiki miketi bakokola protection divine na ye ezala likolo na bango na pesi mes condoléances na famille mobimba message na ye kopesa pasteur Guy Mario abimelaki maman Siara Mboyo aye kopesa ngai message ayebisi nga na yebisa pona ko maloko ayo na osani maman Siara Mboyo bamuna ngamo ngane na wana pakata bambango grâce elingi koloba eloko batu mususu bazana ngote menzamba tie yango likolo ya papa Chic. Donc moni ndenge papa Chic aza ayebo filmer papa Chic o filmaka na yebi o filmaka montaka pe yo moko donc magoza na bana meza grâce o nzamba pesi nga na nzamba pesi nga yango te ezala misu po basala ngo bazwi temps ya otangela ngo mutu musu pe pas comme pasteur akoma prophète faut akota théologie moko bandose la cour ba pasteur mais musu so aza appelé
oyo yebaki te me nzambe abi yo nde na tie yo ozala esika wana. Donc eza différent na mutu ayekoli na mutu oyo aza appelé. Pasteur Guy Mario ayaki kosola na prophétesse Sierra Mboyo médium o bandeko mususu bolanda déjà témoignage maman Sierra Mboyo maman Sierra Mboyo aza ndoki te maman Sierra Mboyo eza grâce o nzamba tie kati na ye. Donc eza kindoki te eza magie te soki naloba ngo soki ke olingo yeba pourquoi maman Sierra yo moko abondela nzamba la kisao ki maman Sierra Mboyo. Eloko nga nangoki koye message nangoki kopesa na mwasi ya Pasteur Guy Mario ke nzambe aza nzambe et nzambe mutu alingaki ekoma tina niveau o ekomi. Très bien. Et Pasteur Guy Mario bisika azali molimo na ezo pe mana kimia te. Eloko oyo ayebisinga na yebisa mwasi na ye. Eza makamso to solango na privé to koki koloba yango boete. Très bien. Mais bisika azali to bondela po na ye. To senga maona nzambe likolo na ye. To senga maona nzambe na ami na ye bisika ezali. To senga maona nzambe na molimo na ye. Par après bato musu bazo le Pasteur Guy Mario Amel abelaki metangu ye moko yaki kopesa nga message nda ye koyebisa ngai ke maladi o ya kufi nango eza maladi ndenge bato musu bazo loba te ke ezalaki bo ezeloko moko o ezalaki spirituel. Donc o ezalaki spirituel o bandeko ne mususu ezalaki no makambe belele leki na kati même mana poison de bato musu ba loba Pasteur Guy Mario ya kufi na mais famille ba loba ki akufi poison c'est que le camarade eza solo eza oui tout moni famille ba loba ke no camarade ne mo abi famille ba loba akufi poison Amélie aliaki poison Pasteur Guy Mario tongo eloko o tokoki kolobe on abi makambo musu tokolobela ngo awate mais eloko oyo ayebisinga na yebisa mwasi na ye pe o nzambe atindinga na pesa message na famille wana babondela pona Pasteur Guy Mario. Tosenga maona nzambe na ami na ye esika ezali. Mais est-ce que c'est possible mon ça sali mabe na mokili akufi ba sangeli mawanda ba yogi mawa. Papa Chic. Faut piriger masumu asangi na mokili. Message o nzamba pesinga na yebisa famille. Que basenga maona nzambe na vie na ye et puis basala mwasi na ye asala offrande moko akende kopesa pasteur na ye abondela pona ami na ye. Donc offrande o ezate o euti pa ya madame na ye moko et même temps on a solo na ye eza makambu ebele o ba promettre mwasi na ye et pa ya papa na biso abedashu bisika aza na pese mbote. Donc eza makambu ebele o ba promettre ye yango mais azala toujours na kati ya prière. Likambu nyonso tango ekomela biso ba circonstance nyonso to kumisa nzambe parce que soki nzamba alobaki Pasteur Guy Mario akufate akufate lokola nzamba alobaki il faut kende ata biso batamoki tolobi ndenge nini nzambe de mutu azwaka molimo mutu même nganga même marabout même ndoki azana droit ya koboma ami ya mutu te akoki azana pouvoir ya koboma nzoto selon misala mutu bandai kosala to makambo mutu bandai kosala to mutu ayebaki nzambe te nde sata azana droit ya koboma ka nzoto mais laissez mutu oyo abomaka ami na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ngako na moni ba ko condamner maman Jeannette à pamba parce que ya sambela kaka. Maman Jeannette a sambeli kaka abomi Guy Mario na price nini nzambe mukili oyo bato bec internet o na ebité. Continuez maman. Donc message o ya pesinga na yebisa libota na ye madame na ye akende ko basenga maona nzambe likolo na ye donc famille na ye avant ebembe bima bazo temps ya ko prier na yango basengi ba préparer yango basengi maona nzambe na vie na ye pe basali offrande baki ko pesa pasteur na ye abondela po na ye mama siaka na kata ote na ote ko yama na plateau wa mutu oyo apesa Guy Mario makamo ngango oyo bato bakotala alobaki Guy Mario akotaki ndako mulili a respectaki ba condition te yango ba frapper yi Papa Chic nga na ye te pona ko juger mutu na ye pona ko juger mutu o alobaki te pona talaki yango te na ye ko juger mutu wana te mais ngai message o nzamba pesinga o na ye ko transmettre na bandeko o balinga ki Pasteur Guy Mario o baza Pasteur Guy Mario ya kufi melelo atiki mwasi pe famille na ye mobimba. Donc biso to osenga ka mana nzambe o nzamba yebisi ngai pe o amina ye moko yaki kosola nanga ke bisika azali molimo nezo pe mana kimia te azana esika ya pasi. Donc to senga mana nzambe likolo na ye pour que molimo na ye ekende kopema ti mukolo ya jugement na ye.
donc eloko oyo nga nakoki kopesa message kopesa na famille na ye mobimba bandeko na ye babondela nzambe tosengama na nzambe biso nyonso elongo parce que les jours oyo ayaki kopesa nga message déjà nga na bande ko prier pour na ye na bande déjà kosengama na nzambe likolo na ye pour que molimo na ye elongwa esika ezali ekende kopema na kimia mais faut madame na ye asala sacrifice moko na bandeli lisusu yango asala offrande moko akende kopesa pasteur na ye esika o pasteur Guimard ya bande kosambela babondela po na ye molimo na ye ekende kopema na kimia donc muto aza na pouvoir ya oboma muto ezaka nzambe donc sata tondo kitonga même que te parle de conséquences moko to mondi moko balobi ke soko sali boto okufa mais soki nzamba boyi yo okufa okufa te ozalaka na bomoi. Ok maman Sierra Mboye, je profite de cette occasion pour dire na batu nyonso oyo ba kosala mabe bomoni biso banso ndenge papa na biso Guimard yo anyokwami na maladie nzambe ya 8 ans mpona zwa molimo na ye akomaki kosala nyonso esika moko na mukongo bapota ekomaki alors esengeli na biso toyeba ete malgré tout ce que nous sommes en train de faire un jour tokotika mokili oyo po tokende bisika towuta parce que mutu azali bende na mokili oyo aza te tomonaki papa na biso kabundu alesa asambeli tomoni mama Jeannette asambeli mais c'est Dieu qui décide nzambe nde azwaka décision sur bomo ya moto ngande maman Sierra otobake personne azali na droit to pe azali na clé concernant vie ya moto c'est le seul nzambe nde yemoko azali yambo azali leader na ma nyonso wana donc ya mabe na monaki pe na makambo ba comédien na biso esengeli l'état na biso azwa ba responsabilité na maboko. Nous, on en est marre, nous les artistes comédiens, parce que je fais partie, on en est marre, nous les artistes comédiens, à chaque fois, les rois est commis pour aller demander qu'on les pas artistes comédiens. Quelque part, ça fait la honte. Et ça sonne pour la culture nabiso congolais. Les lois et papa Guimard ya koufi. Entre-temps, tu peux si bambongo, tu peux papa Guimard yo, ba cercueil à $2500. Tomoni to sombi libulu il y a $2800, to loué corbillard il y a $600, na batunyo son akati ba osa sécurité. C'est très bien. Oui, nous avons pas mon la nyo so boko sala. Mais to sunga mutu tango zana na bomoy. C'est le plus important, c'est ça. Tomoni na kana biso ya papa nani papa na biso parce que maman Sierra a passé un message moi mais aboyi ko ba na télé mais je profite pour dire ça. Maman Sierra moya lobby a passé un message pour na papa na biso ya Nimosi. Il a un problème à cœur. Yann Limon, si a gravement malade, c'est le moment de porter aide. Donc, vous la koufa, tu connais l'honneur. Tu peux se cercueil à Malonga, tu peux se bilamba, tu tina ba $3000. Maman Olive Lembe, maman on bazanga azala mawana mutema na ye asunga kapeka ba comédien, a continue à $15000. Maman Denise P a continue à 15000. Mais tout ça, muto sa keya a koufi. Botra papa na biso Yandi Mosi atana na camera critique. Donc misisa oyo et simbaka cœur oya nani wana et ça na problème c'est baby. Et sengeli $15000 ba qui ne coopérer na mboka mopaya parce que ici dans notre pays c'est impossible ba greffer mutu qu'est-ce que j'oublie le terme. Ba tia mutu cœur mususu to ba bongisa oyo etali motema. Et senga yeba ki na mboka mopaya azwa traitement ndenge sengeli. To sunga papa wana azwa lobiko eza honneur na biso asala ka fierté ya mboka na biso s'il vous plaît. Yango ministère ya culture et art na mona na musala na ngote mama na biso e ya mukolo oyo simbi culture et art tala ba comédien ba kokufa pauvre ba ko sanga na ya kolia pasi na bande ko balandi comédien moko ta oyebisa nga somi lupango apa oyo nani tozui bande ba comédien pour ne pas citer les noms oyo maman Olive Lembe après ça ba ba mituka ba misusu bazali mayele bazui mambongo basui mapango mais comédien moko ta na lupango comédien moko ta na mbongo ba comédien baza ba pauvre s'il vous plaît tosunga ba comédien ba komape ba responsable na mboka na biso ezaki message moko na ngana do ba na s'adresser juste ba autorité na biso ya mboka maman Sierra Mboyo deuxième message ezani ni deuxième message nazalaki na ngomba donc tant nazo prier nzamba ye ko talisa ngai eloko moko pona ba mama na biso nyonso o baza libanda mboka bande ko nyonso ya basi o baza na Europe bande ko mibali nyonso
au bas en Europe nzambe ayekotalisa nga nazomona clé de mariage et likambo etali nalobelaka émission oyo eleki tolobelaki sur condamnation alliance familiale nini oyo ezosenga te kati bato na mabota likambo etali libala mais nzambe azoyebisa ngai il faut bandeko baza na libanda ya mboka na Europe partout dans le monde bozolanda biso il faut tobondela makasi mpona likambo etali mariage eza na badivorce ebele oyo ezosalama na poto papa Chic. Donc et puis nazalaki na kati ya prière kobondela pe mpona ndeko moko azalaki na problème na kati ya foyer na ye nde nzambe ayekoyebisa ngai eza na alliance moko oyo eza spirituelle oyo ezokombattre bamabala ya bato ebele na kati ya poto omona même mwasi azalaki bien azalaki na ye babandaki na mobali na ye compréhension moko na kati ya foyer omona même azoyebisa mobali likambo eza malamu mobali omona kaka azoloba mabe même pe papa omona ozoyebisa mama likambo eza malamu mama azomona ka ozoloba mabe kokabwana ekoti na kati ya bafoyer okomona mwasi na bana basala ya bango parti basolaka bazalaka na bango même na kati ya bandako omona bana o na bana o bazalaka ya papa bana o na bana o bango bazalaka pour mama soki mama lobi likambo kaka ya papa na bango bana wana basiliki soki pe papa lobi makambo na mama na bango o eza makambo ya bango mwasi na mobali o bakoki ta musuko bondela nzambe apesi solution ba problème na bango mais okota na bana même ntango na yeko prier nzambe yeko talisanga lobi eza cause ya bana ebele o bazokutana na ba problème na ba vie na bango ebele ya bana misu baza na kati ya ba prison na poto ebele ya bana misu mama musu mona za na kati ya ndaku na ye papa Chic ozolanda nga liboso ya television na yo ya telefone na yo babotola bana nyonso kobandana oya liboso ti ya suka bana bakanga bango kaka ozotan ya kopema te ofanda vraiment ndenge mama fanda boboti bana esengwe obokola bana na yo na kati ya libala oboti bana osepelake bana lokanga na bokolaki bango na pasi bana o pe fo basunga ngai bana o fo parents nyonso to pe moboti nyonso papa Chic alinga so aboti bana ye bana na ye amon évolution na bango tango azano na bon moi papa banda ye msuko bokola bino to pe mama mais comme na mama ko boye amoni bana na ndenge batangi ndenge bazo vivre ezo la bénédiction pe même na bible et comment mi soki parents aboti mwana aboti bana atikeli bango ba bien te donc kotikela kipe bango to atangisi mwana te abokoli mwana malamu te ozwi charge ya mwana na yo te mwana oyo boti yo papa ozolandanga ozwa bana na yo moko tika bana quelque part ozwi charge ya bana oyo boti osundolela mama il faut kozwa charge ya bana na yo yo pe mama ozolandanga bamabala musu bato bafanda papa Chic muto otalaka lobiso na bina tika na bima na ndako oyo éducation ya bana na ngai bana nga ba obeba bana nga ba ozala na état de santé na bango ozala bien te non na fandaka na bokola bana ngai nzamba zoyebisa nga na yebisa bino mon esprit ya divorce etelemi makasi na basi o nyonso baza na poto yo ndeko ozwi temps ya kolanda émission oyo ozwi temps ya kolanda biso na ngonga o papa o ozwi temps ya kolanda biso il faut bondela makasi mikolo nyonso na kati ya ba foyer avant tokoma décembre omona be compréhension ya makasi ekosala na ndenga mukete yo moko o comprendre to makambo ezouta wapi es demo ya divorce ya telemi makasi o azoluka kokota be compréhension ba makambo ebele pourquoi nazwi message wana pourtant nazalaki na ngomba na bande ko bondela pona ndeko moko o aza na problème na kati ya foyer na ye très bien tokotanga kombo na ete awa na émission tokotanga pe mboka zate alors tango ndeko wana abundisami mingi na kati ya libala na ye balingai na mobali na pasi azui mobali azalaki na Afrique abengisi mobali baboti na mobali bana mobali asundoli mwasi na ye na bana ake kokota libala na mutu mususu e na niveau na bango kuna leta na bango ebotoli mwasi mukanda mobali wana ake aboti na mwasi musua libanda apesi mwasi mukanda oyo mwasi wana apesaki ye donc mwasi wana na moment oyo azangi mukanda bakomi kotindele ba convocation pa kende ko samba pona mukanda mukanda oyo apesaki mobali basalaki na mariage na commune na bango ya kuna mobali azui su yango apesi mwasi mususu o baboti na ye mwana ya muke mwana mwasi wana azui mukanda na compte ya mukanda ya mama ya mwana oyo abengisaki ye nzamba ye kotalisa nga révélaki nga beaucoup de choses makambo ebele nzamba talisaki nga na kati ya ba mariage donc émission ensima to ko développer yango
peto koyebisa ba mama lolenge nini koki kofanda na kati ya libala ozana place koki kofunda mbali note bato yozo sola na bango bato yozo betela bango ba problème na yo oyebi mitema na bango te mwasi nyonso na kati ya libala tokutana na ba problème mais soko moni likamoke lekeli mayele na yo okobetela parent na yo parent zanzambe te les parents okopesa yo solution ba problème na yo te buka mabolongo na ona se banda kobelela nzambe ozana esika okoki kofunda mobali na yo te funda epa nzambe uzwa temps ya kobondela mpona kobatela bana na yo foyer na yo bisika bana no bazotambola protection divine na ye ezali kona bango ozobondela besika mobali na nga kei makila na yesu esopa likolo na eloko nyonso eza ya mabe eloko nyonso oyo elingi ekodétruire libala na nga nzambe amimonisa donc esalama te dans les noms puissants de Jésus-Christ au roi des foyers na ona makila na yesu aloko mona na kati ya ndako no botambo na kimia mais ce que ozo vivre na kati ya ndako na mobali be compréhension makambo ezo simba te même lipambo lipo epusa liboso na bino ekomaka pasi même epele bandeko bozo oza na kati ya libala ozo bota te libando banda ko bota ta msuna mibali moko oya okipe yo te oya botisu ya sundolio mais lelo nzamba pesi o libala ya malamu mobali ya honore yo abali yo okomi na difficulté ko bota okanga batu bandoki te okoloba lelo famille eza mabe mutu boya salinga mabe zwa temps ya kobondela nzambe eza na puissance moko te oyo eleki ya nzambe leseli mutu akopesa solution ya problème na c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc un message na linga ki na pesa na bandeko baza libanda ya mboka ndenge nzamba pesa kinga na ba mariage to telema vraiment ba mama to telema na kati ya mabondeli ba papa o pe balinga ko sambela to telema na kati ya ba prière. Numéro de téléphone maman Ciara Mboyo et puis mot de la fin pour conclure cette émission en beauté. Numéro de téléphone nanga eza affiché mutu nyonso oza na problème ezotungisa yo olobi ke maman Ciara Mboyo na kati ya ndako nanga naza na kimia te olobi ke mama Ciara Mboyo na zangi kobota olobi ke mama Ciara Mboyo makambu nanga ezo simba te na lingi nzambe akota likambo nanga numéro mama Ciara Mboyo eza affiché tokobondela nzamba opesa ba directive okozwa kimia na kati ya foyer na yo okozwa kimia na kati ya ndako na yo donc oza na problème nyonso ezotungisa yo komitungisa te numéro mama Ciara Mboyo eza affiché. Merci beaucoup maman Ciara Mboyo. Alors mesdames messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission Police de Star, une émission d'analyse et critique. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Merci beaucoup à Eli, merci à Dinige pour la Moussala qui tourne beaucoup sur la chaîne télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à ma femme Lydie Moukadi. Un grand merci aussi à tous nos abonnés qui ne cessent de nous soutenir de loin, de près, physiquement, spirituellement. Un grand merci beaucoup. Un grand merci à vous tous. Ne cessez pas de nous appeler aussi pour des remarques. Un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci à Raëli. Raëli depuis France, je te salue. La femme de son mari depuis France. Na boikara parce qu'on a mis comme papa té, papa ko silicaté. Donc merci beaucoup la patrona. Un grand merci à une personne depuis Canada, notre sponsor Yalinga Babouakaete. Donc depuis Canada, je te salue. Merci beaucoup aussi à maman Ciara Mboyo d'être venu nous avoir fait confiance, de venir toujours sur notre chaîne Chebiso Télévision. Merci beaucoup aussi à ma femme, parce que je ne pense pas que j'ai oublié. Merci à mes enfants. Je pense à Mérancia, Rosia, Megan, Deji, Madame Mujinga. Je te salue aussi, ma fille, la cadette. Voilà, mesdames, messieurs. Un grand merci à tout le monde qui nous appelle un peu dans ma campagne. Comme la révision, on a chez Bisso Télévision, on est pas Bisso. Toujours dans la dossier, et c'est tout l'année donc moi pas si mais je sais qu'avec Nzambe Togolonga parce que au Assimi chez Bisso Télévision Assimi Balamoko Jésus-Christ. Alors ce qui nous a besoin était prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue,
mutu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka baplante banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformule na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabiso. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. La Italie, déblocage de paiement. Gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème News Italie site Nayo, Bengabiso. Lebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.